Kutanangke mengali bosonaya makalana matrebi maki ya wangulumi utanalola te oyo alekili kondo kutanangke mengali bosonaya makalana matrebi maki ya wangulumi utanalola oyo alekili kondo ayokisa kimongongo naye atindi mbanzi naye peaparamanisi bango nakate naye kulumanisi bango ayokisa kimongongo naye atindi mbanzi naye peaparamanisi bango nakate naye kulumanisi bango. Kelona mokilezi polami Napamela na makasi na pema na solo na bale na mai monandi Kelona mokilezi polami Napamela na yawe na makasi na pema na solo na Liboso na baini na kay makasi longwana likolo ayong gisinga may mingi agigisinga liboso na baini na kay makasi Kelona mokilezi polami Mapamela na makasi na pema na solo na everybody na mai monandi Kelona mokilezi polami Mapamela na yawe na makasi Kambelina
bango baina jinga Kasalaki na makasi kolekanga Natemelingai na mokolo na makamba Yawe azalaki ekengelinanga Abibisinga kinasika monene Abibisinga kwata sepelinanga Yawapesinga libonza kobila Moyengebene enanga Abibisinga kinasika monene Abikisinga kwata sepelinanga Yawapesinga libonza kobila Moyengebene enanga Bibale na maimonani Bibelo na mokile zipolami Mapamera na yawe na makasi Na bema na solo na ye Bibale na maimonani Bibelo na mokile zipolami Nakamena yawe na makasi Na bema na solo na ye Malena yawe na makasi Makasi Bema na Bale na maimonani Melana yawe na makasi Parce que j'ai essayé de mettre une culte unique, Exode 15, nombre 23, nombre 24, c'est ça natina. Parce que les gens massacrent beaucoup. Année où kaka nan kutu balongolite, année électorale, balingi kutu élection zalate. Ce que yé alors tout comme tamuto sika okima. Mais ce que yé mami baloyembo nyonso pourquoi yembami yawe yemoka yebe. Et pour conclusion ingeza na yembo yo kola yemoka yebe. O ba yini mboka kongo taliban. Kola salaka oekani. Shinkolo na biso tozala kondima lokola nkola tindo na moki lobiko ezali. Kola sunga. Omoko ga ezala po balembo ekatole ekende etobula mitema o bato bange bayanga miango. Masasi yange beta même nanga pinda ba bete petu kimi to mo bomba na to mo kota tino mabulu. Mabulu ya makasi la bombe ya mikolo na ndako mwangani. Donc ya mwenge to mo vivre awa. Quel c'est que vous allez sous-présenter pour préparer ma coquille, bambongo, une caution, bus. Après, moi, programme peut-être tant que kende surtout zone de tout ça du culte pour nous passer un rapport. On dit que les gars tous sont contents parce que banda Congo bandana va bien être passé mon parlement européen. Tika le PM qu'un jour on a parlement américain. Oh, le parlement européen, ce qu'après, même temps, on a invitation au parlement français.
Donc, qu'on a vu pourquoi. Vous assurez, Qu'on a besoin d'aller.